Tozali kokoba sima ya matea na lokota la lifalasa tokutani po to landa matea na lingala tokoyoka bongo matea na maimatali makabo sambo ya elimu santu kasi toko banda na likabo ya yambo o tobengi bwanya sango malobombo kayo. Merci mingi Mama Regine, merci Nabino Banso Bandeko Balandi Boelobi, Mama Regine Tobandi Bongo matea maimatali makabo maelimo santu na poso eleki bolandaki boni tomekaki ko tali sabino makabo sambo kobanda na bwanya kino bobangi nzambe makabo sambo manso maelimo santu totalisaki bino yango na bokuse penza pesika tolingi ko solo la bongo tope ko tali sabino kokota na bozindo ya likabo na likabo lelo ezali bongo likabo ya bwanya lobi ekozala likabo ya mayele elongo na be Albert na pesi mbote sika kolanda biso bongo lelo tobandi na bwanya ezali nini na mateya maye na lingi na zongela maye mosanto papa alobaki na mibu mileki tango apesaki katechese tope mateya maye matali makabo maeli mosanto bwanya boelobi mosantu papa ezali likaboli elikosali biso pote toeba kotala makambo na miso manzambe kosala mai tosengeli kosala na motema mwanzambe na poso eleki tango tolobaki likambo ya bwanya tolobaki te bwanya ekopesa biso posa ya nzambe posa kozala pene na nzambe soki ozali pene na nzambe posa wana ya nzambe kosala te okoyoka posa ya komekola nzambe posa komekola nzambe kosala te okotala makambo na miso manzambe pe na manso kosala okolinga osala yango engebene na bolingi bwa nzambe Santo Polo na mokanda moye ona bakristo ya Galato eteni ya ibale molongo motuku ibale alobi te azali kobika kasi ezali lisusu ye te ezali nde Kristo moto akobika kati ya ye ce n'est plus moi qui vis c'est le Christ qui vit en moi elingi koloba te soki tokomi na esika wana lokola Santo Polo Kristo moto abandi kobika kati ya biso Kristo moto akosala mai tokosala kati ya biso pe nzela ya biso tokomono te makambo manso mazali zinga ya biso bato banso bazali zinga ya biso tokotala bango na miso ma Kristo mbala mingi penza esika te totala baninga totala makambo makokwela biso na miso manzambe tope ngebene na bolingi bwa nzambe tokokoka te pona nini zambi mbala mingi ezali bongo likunya kanda okangeli moninga kanda tango okangeli moninga kanda okokoka kotala ye na miso manzambe te zambi atako asali likambo ya kitoko yo kosepela te esika bato babeteli maboko yo koloba te asali likambo ya malonga te zambi ozali na kanda ozali na likunya obombeli moninga kanda na motema mbala mususu pe ezali likambo etali tribalisme regionalisme ata moto azali na mabongi esika to mono mabongi mayoko mono yango te po azali moto ya ekolo ya yo te zambi ozali tribaliste alors makambo manso mana makosala te tozala bato ya bwanya te zambi moto ya bwanya akotala moto nyonso na miso manzambe lokola te akotala ye na bolingo moto ya bwanya akosala manso asengeli kosala na bolingo bwa nzambe na motema mwa nzambe talaka na bokuse likabo ya bwanya ndenge ekotambolaka na bomoi bwa biso moto ya bwanya azali moto oyo atako makambo mazali ndenge nini esika konflit ezali boyokani bozali te boko balobi biso na bango tokoloba na lisusu te tokabwani libela kino liwa moto ya bwanya akomituna nzambe alingi nini pe akoluka kosala oyo nzambe alingi lokola nzambe alingi te bato bayoka na ye akoya koloba te tosala boye te bokabwani ezali mabe bomoko totombola bomoko toyoka na bongo na bongo pe akosala manso na bwanya nzambe apesi ye po te asangisa bato bomoko bozala wana moto ya bwanya mosantu papa apesi kutu ndakisa lobi kati ya libala mama na papa baswani bakie kolala na kanda na tongo tango moko na bango koloba lobi tolalaki na kanda kasi lelo tobongisa o elekaki lobi esili tobongisa bomoko bozonga boboto bozonga na kati ya libota na kati ya libala bwanya nde yango wana boye lobi mosantu papa Gamaliel
toyebi lisolo lia ye na buku ya bikela eteni ya mitano. Boni akotalisa biso bwani ya bwaye. Zambi banganga bakonzi ya banganga nzambe ya eleko ya Yesu Kristo na bafarizeo batei ya mobeko balingaki ata koyoka likambo oyo etali Yesu Kristo te. Sima nseko ya Yesu Kristo bapostolo bakoteya boye, bango bakokangisa bango, bakobetisa bango fimbo, bakonyokola bango, kasi okati ya bango moto moko ya bwani azalaki. Kombo na Gamaliel, lisolo lia ye ezali bongo na buku ya bikela eteni ya mitano. Gamaliel abimi pe akoyebisa bango makambo ya bwani ya penza. Akotala bango na miso manzambe. Bafarizeo basusu batei ya mobeko basusu na banganga nzambe bakonzi bango bakotala bapostolo ya Yesu Kristu na miso ya bakoyina bango, miso ya kanda koyina likuni ya bongo na bongo. Kasi Gamaliel atali bango na miso manzambe, yango akoyebisa bandeko baye batei ya mobeko te tokeba soki eloko euti na nzambe tokoki kokanga yango te, tokoki kobebisa to pe kosukisa eloko euti na nzambe te. Soki euti na nzambe kokende liboso tozana eloko akosala te, soki euti na bango moko tomitungisa te zambi bakokende na bango liboso te. Talaka bwanya ndenge zalaka na kati ya bomoi bwa biso, koyeba okati ya makambo manso makokwela biso nzambe alingi nini. Lokola na eleko ya bokono bobeto pe pandemi, moto abwanya akotuna motuna moye na kati ya bokono bobeboye pandemi coronavirus COVID-19, nzambe alingi alekisela biso message nini, nzambe alingi te tosala nini. Talaka ndenge bwanya ezalaka okati ya bomoi ya biso ba Kristo. Merci.